Maman Prosof 91 Oeliko qui sa promotion 91 pour le soutien de la femme bango basala qui première sortie na bango kasibatika qui indifférente bakenda ki kotala bandeko orphelinat c'est ma part total ndenge nini elekanaki Erika lisanga ya ba mama oyo bozali komona boye bazali bongo ba mama ya Prosof 91 Oeliko la kisa promotion 91 pour le soutien de la femme. Boyebako, bayebaki na ko organiser première sortie na bango mokolo le 11 décembre oyo 2022. Boyebezala kinini, bayebaki na ko organiser visite na orphelinat c'est ma part na commune ya Selimbao. Ndenge bozali komona, basangala ki lokola moto moko, babongisela ki bana bitike, biloko ya kolia, bilamba, loso, nyonso oyo kosala ke mutu alia poete a vivre. Bakendaki inde tina orphelinat c'est ma part. Oui, je suis sur avenue Boma numéro 72 na commune ya Selimbao. Kokota na bango binomo moni ndenge nini. Bayamba maki epa ya monsieur José Ikoma. Oyo azali bon responsable ya orphelinat. Bavandaki basololaki mituna pebiyano bayebaki na kozwa. Na simana yango tala ba orphelin ndenge nini basepelaki na bango. Bapesaki bango ya komela, ya kolia ndenge ozomona ya kokauka pe. Ezalaki wana ndenge tokotanga nyonso te. Ba mama oyo bapesi po basana ngwe belete kasi bazwili kanisi ete bana oyo bakufela baboti bango pe bazali baboti na bango boyo kaneli bakomunikaki na micro Erika. Bon, on a bana na kosena ntama sunga bango ndenge baza wana baza bana mike mebebe bakola bakoma pe ba ba prendre ba métier ko ba sortir. Aussi dans la kana orphelinat ko kola eza na âge de la libération orphelinat. Donc pour la ngana ndenge bazotanga wana ndenge bazo apprendre na métier et sur la bango na donc ezali première sortie na biso et c'est wana te ma projet ezali belé tout ça na kosa ko kosa makamuso déjà ka ba orphelinat na la maternité ba projet moko déjà biso projet ezali ba femme au soutien donc ezali pour le développement à mwasi bon to ngeto ça action pour munene ezali ko première sortie na biso tout ça la mosusu ko ko conseiller bato baza na ba deuil naissance on ezaki ba action interne na kata groupe na biso cette fois ci bali ko maman ko ça moi le moi munene ya makasi quoi nde to tovaki orphelinat na maternité nde to bobaki mpona avant année sila donc lelo siko tokosiko oyo ya et puis le théâtre ça c'est maternité. En tout cas, première sortie oyo ba mama ya Prosof 91 basali ezali kolakisa ke bazali penza déterminé. Yango biso tolobi promotion 91 pour le soutien de la femme bokende liboso na ba idée ya kitoko oyo bozali na yango. Qui cherche trouve Erika.